Oui, naza na famille. Pe naza na yaki po na teka mo babiloko nanga mike terme pe biso batozoya comme so na biloko no poteka. Nzela mai, c'est le quartier côté pe mo biloko wana oteka ki ozala bio si mapembo ngaka pakage yango pe na yaki. Voilà, la sœur alobi bato belé bakanisaka ki batini surtout bafana na pakage juma basalara copie nzoto donc bato benga donc oye opesi mbongo mwasi nde na kindo ba buka lelo lamba lelo donc opesi mbongo obimi na ye mais curieusement biso surtout ebi ki ezala bongo te na bonde kuna d'abord ka na quartier mo pakage juma basalara réputation et déranger ngate po na mona ko bavani pe bazaka bato lokolanga ngape na pe mutu lokola bango biso toza bana basi ape za pe quartier bana ndako pe baza ba famille pe mingi baza bato pe bakolo pe bapango pe bazali yango pe na mona ki réputation et déranger ngane loko moko te yango na vandaki akune surtout ah ezaka boye ou surtout ezaba ba sala pe moi 2 chambres pe za oya ba 2 chambres pe zali et wana ekoza ba 30,000 ba 2 chambres salon mutu musu ko vanda pe na ndako musu akataka chambre salon ba mutu na mutafuta na salon ndako avandeli na prix nango ezate kaka bandako nyoso kaka ezala mais puis alikolo penje ezate ah oui ça on a quartier te que et à place moment était que kuna ndeza kota cher kota moins cher te place nyoso to atisuka mutako sabino te tofuta ndemo et arrivera autant la peine nzela mutu alingi yo oyebisi mutu soit mutu avanda ati surtout qui par exemple commune mususu hein en dehors à liberté oyebisi mutu avanda na paka juma amoni on peut normal belé ba mona normal te bango nyonso bakanisaka mutu nyonso avandi asalaka kindumba bamosusu bazosala mpe bamosusu basalaka te mosusu avanda azoteka na ye kaka mapa bango nyonso biso bamosusu bazosala vi bamosusu bazoteka na bango biloko mosusu yango wana tovandi toyebi na baréalité kosala kindumba ezala mabe est ce que nde boza boye eza moko wana camarade to ndeko nde moko asala yango bopekisaka te oso te eza nango normal so opekisi oza na droit opekisa motu te awa normalement tomona ebele ya bana ya mikio bazobebela eza bana babimi libanda bafazer mais ça teke bana bandumba bana bato bakomine mosusu bana bakolo bapango peut-être bango nde babima libanda bien avant baza mikie mais bazosalaki mobulu bazolela na mibali bamosusu komona aza mokie mama apesanga ndeko nakota na mobali mais yo moko oyoki so mobi te awa te bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuel misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuel misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuel misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo avalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki
na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitambala na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller zate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba, mutualité misunga international. Kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana. Tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te? Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant 1 mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka. Nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car le travail des professionnels. Que yo oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous
BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France Bonjour, bonsoir très chers amis internautes, bienvenue à vous sur la www.congofrance.com. C'est un réel plaisir pour moi de vous avoir très nombreux en train de suivre cette émission qui vous est présentée par la vôtre, Jemima Kadima. Et voilà, nous sommes aujourd'hui actuellement sur place là où on appelle Pakadjouma, c'est dans la commune de Limete, c'est dans la commune de Limete si je ne me trompe pas, c'est dans la commune de Limete, précisément dans le quartier Pakadjouma. Pakadjouma, puis tout le monde a bandé qu'on a biso basi, tout comme yami belle famille, vie humaine, botama, famille s'est créée et puis de plus en plus comme de plus en plus bazo s'est multiplié. Il y a un biso les lots intéressés, biso toyé sur terrain les lots, que le quoi solo là on a bango vanda on a habitant et à Pakadjouma. Bango ba mécano ko solo là biso va expliquer biso. C'est bien que Ndetinga c'est pour moi une première fois. Il y a awa mais tu as déjà dans ma solo qui Pakadjouma et c'est pourquoi on a qu'est-ce qui se passe réellement na Pakadjouma vivre en nini est-ce que makambo c'est quand on musika ils ala makamba solo je sais pas mais na bango mo habitant à Pakadjouma to solo na bango. Mais bien avant que je commence je dis un grand merci à mon boss monsieur Didi Pumba, un grand merci à ya papi le roi quartier limité Formule Asuka bilanga héros bilanga dollar depuis Maroc, l'honorable de tous les boss, je te salue. Et pourquoi pas José Ndombe, les showmen, les deux à mon conduit depuis Paris. Et à Ashpere de Mobile Rastabatia, depuis Maroc, base à boss. Et à Junior Moussoukou, prêtre, les boss à boss. Et pourquoi pas à Djudjongo Ndaimen, prêtre à monastère. À Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque. Et pourquoi pas à Dalla Ilama, l'homme précieux. Tony Dalla Ilama, l'homme précieux. Et à Bob Echa, le prince de Strasbourg. À Rudigo la Sondi, je te salue depuis Ngwanzu. Voilà, na ndeka na sebino na bandeli na annonce nanga que na solo la lelo na ba vandaka. Donc ba résident ya Pakadjouma. Baza ba vandaka na bango to solo la to ba vie na bango ndeni ba menango to ka na musika mais bango ba lo bana biso. Voilà, bonjour tante. Bonjour. Connaissant. Santé bien. Aux caméras, on a mes caméras beaucoup plus. Est-ce que Oko s'est présenté au Fana na Pakadjouma Kombono Nani, ça fait combien de temps au Fana a nga kombo nanga mimi avandi na Pakadjouma mais selon de to vandaka awa ebele bakanisa kaka nde to vandaka basi nyonso tozalaka banduma non wana to koma mais est-ce que donc va essayer déjà combien d'années depuis aux arts awa na sali deuxième année yango deuxième année deuxième avant aux actions azaki na Bwende donc tout ce qu'on a on avant tout comme question on est quoi na Bwende à partir de Bwende nous avons déjà na famille au bando zala awa oyo landi bango awa na Pakadjouma c'est ça non oui naza na famille pe naza na yaki po na teka mo babiloko nanga mike te mo pe biso batozo ya kamso na biloko no poteka nzela mai c'est le quartier ko teka pe mo biloko wana oteka ki ozala bio si mape mbongo za Pakadjouma yango pe na yaki. Voilà, la sœur a le bi, te belé, kanisara kie, batini surtout bafana na Pakadjouma, salara, copie nzoto. Donc, on va bien donc, oui, au PC Mbongo, moi si na kin baloba buka lelo lamba lelo donc, au PC Mbongo, au bimenae. Mais curieusement, bison surtout ebi ki ezala bongo. Nous va ki on a monaika qui place quartier. Oh na côté kapé na kosi maman mbongo na ngai mais zape na banda ko zape moins cher yango na landa ki ana vanda awa tant na ko vanda ana ko se retrouver que mbongo na ngai ko zala bien pe na ko zala mbongo na ngai ko pesa grand pe nzela ya ko zonga liso pona kende ko somba biloko msusu. Est-ce que aux gens qui ont information c'est côté qui est na peu moins cher ou soit le besika msusu clientèle pesa là préférence on a pas Pakadjouma ka pe bande ko no bazaki déjà awa ndé ba biso ya kaka ndako za moins cher. Oui, nalandaki selo place bandeko nanga basali.
On a yeba pe ke ba commune musupe ba tubaza mais jamais fina ko ke na commune mususu kaka na yeka na yeba ni na mututé. Na commune pe bande ko musupe baza mais la na vanda kana bande ko baza awa na paka tu mapona zo apenda ba information sur si on y a quartier et déranger qui oté. Pourtant on y a na musika na bité na bonde kuna da boyo ka quartier mo paka du mo ba sala réputation et déranger ngate po na mona ko bavani pe bazaka batolokola nga. Ngape na pe mutulokola bango. Biso toza bana basi. Apesa pe quartier bana ndako pe baza ba famille pe mingi baza bazo pe bakolo pe bapango pe bazali. Yango pe na mona ki réputation et déranger nga neloko moko te yango na vandaki. Réputation et déranger neloko te. O lobi le mo wana obi que bakolo banda ku baza makolo mapango baza. Mais biso toye ba awa isbeza mapango wa leta. Yo lobi mapango wa bakolo mapango baza. Parce que biki awa ba ya na bango ofele osali ndaku na yo vandi. Eza bongo te bakolo bandako bazali batonga bandako na bango yoyo pesi mbongo futele eza ndenge moko na baninga pe mususu bazosala pe kindumba ndenge moko pe tomonaka komi butu bazokota na mibali na bango mais mutu mususu pa koya pa futi pe ndako na ye mais asala ne commerce na ye ateka mwa biloko na ye mwa mibongo na ye ba mikate banini eza pe ka tomonaka nde pe tovivaka. Voilà, déjà dans tout ce qui est bâti surtout baloba qui pas ka Juma et ça ba quartier mon bat ba ka au tente na yo vandi donc on dirait ça libre photo longo on en tout ba propriétaire ba pa on bazar dans ma belé na bango na banda na bango de ba futara est-ce que tu bande tinda ko iska to zone ba futara combien par mois? Mingi ba futara 20 000 par mois. Banda ko surtout ah ezaka boye ou surtout ezaba ba sala pe moi 2 chambres pesa oya ba 2 chambres pesa ali wana ikoza ba 30 000 ba 2 chambres salon mutu mususu akovanda pe na ndako mususu akataka chambre salon ba mutu na mutu afuta na salon ndako avandeli na prix nango eza te kaka bandako nyonso kaka ezala mais puis ya likolo penje eza te. Ah oui, on a quartier que et à placement était que kuna ndeza kota cher kota moins cher te place nyonso to atisuka mutako sabino te tofuta ndemo sikoyo côté ya doza ozana papa na bana to papa tikali na papa na famille nyonso batikali na bwende famille mutu pe baza awa mais mobali na yo te mobali nanga tikali na bwende ngai awa nazaka na mwana nanga moko ya moke aza na 3 ans. Est-ce que et arrivera pe boye question wana ezasko ya yote na kotu no et arrivera autant mo la pe na nzela mutu alingi yo oyebisi mutu soit mutu avana ati surtout qui par exemple commune mususu en dehors à limité oyebisi mutu avana na paka Juma amoni on peut normal bele ba mona normal te bango nyonso bakanisaka mutu nyonso avandi asalaka kindumba bamususu bazosala mpe bamususu basala te mususu avanda azoteka na ye kaka mapa bango nyonso biso bamususu bazosala vi bamususu bazoteka na bango biloko mosusu yango wana tovandi nanu bando banda kolinga na olinga mobali ya commune mosusu te nalinga aya tovandi ti mpe ba 2 semaines azongi na yamoni mpe mwasi mobali so alingi mwasi ata alali wapi place nyonso navanda epa nango yesko mobali aye vanda pa nango mpo aconfirme ke yo osala kindumba te ezalaka voilà donc comprenez bato nyonso tout te nde basala kindumba eza déjà quelque chose de nouveau auto apprendre parce que bato nyonso tout baimaginara ke na paka Juma kuna ata mwana ya 10 ans asala kindumba ya solo eza na bana no mene otomona ba vidéo mwana mobo mokie mama mokie eza ba aro ba peke na 10 ans sopi nini mama biso mtatindanga mama biso zobela akosi mwana 10 ans 8 ans akosala kindumba te kindumba o ozomona na paka Juma volontaire ya mutu ngayo pe naza mwasi lokola bango pona ninga pe nasala kango te me naza na paka Juma nazofuta yo moko moni ndako nafuta naza na mwana mobali siko kala te pa zoya pe na biloko musupu to teka to voyager so to kende me na teka nanga mikate libanda na ba mama kemba na ngai na kalingi na zoteka libanda me na futa kandako eza te kaka mutu nyonso asalaka kindumba mwa bana 10 wana bazokosa jamais mona 10 kotika mboka ya kosala kindumba nyonso wana eza makamba lokuta ebele babotama awa me na mwana 10 mama na ye azali akopromete teke mwana na ye ya 10 asala kindumba po mosala kindumba selon nde biso tomona eza pasi eza bien te mama biso abela mama biso koka su kosala elo te yango nga nakenda kosala boye mpona liesa mama biso
Donc selon moi na wana ndenge mais bien de sur place. Mais est-ce que tu es réalité oui pour ça Kindumba et Zaramabe. Est-ce que tu es boy eza moko na camarade tu ndeko ne mo ça yango au peki saraté ou soit eza non normal ah so peki si aux endroits peki ça mututé. Awa normalement to mona ibele ya bana ya mikyo bazobebela iza bana babimi libanda bafazer mais ça te bana bandumba bana bato ba commune mususu bana bakolo bapango peut-être bango nde babima libanda bien avant baza mikie mais bazosala ki mobulu bazolela na mibali ba mususu komona za mukie mama pesa ngande kona kota na mobali mais yo moko yoki so mobite awa te mais ça te kaka bana pour la bino boye yo senga kota na mobali exact ya jongo de hotel libanda ya zongo neti hotel tellement bayebi kaka bandako basala kinduma soka ke kosenga bakoboya te yango wana akoya mama pesa nganda kona kota na yo moko monika état de santé ya mwana to mesure ya mwana wana zana mukia bite awa te kende nao mais mingi bana batakisha sa babima libanda bakomi dia bafazer bangonde bayaka po basala babuzo ba wana mais net bana bandumba babatela ba makasi on a lobby cité. Est-ce que na entourage na bino boye bimo bat basala ngo déjà y arrivé pe ke pesa mutu conseil nde yo te kana yo aussi mutu ke tembo wana ozoko bando lukoteka na place au sa kindumba to pesa na ba conseil makasi mususu ko yoka zo pesa réponse bien te na zo sala ngo kapona pasi boye te pasi wana pe peut-être ya mususu pasi wana ko lukela ngo moyen pe ya kosisa pasi wana po nzamba yoka yeba ka mutu na tanga pasi soko za na pasi te jamais vu nzamba ko yaka mbamo ka pambo ya nzambe yaka na pete to pesa na pe ba conseil de te vendre ka tete ka musolo za mabe nde bozo sala boza bien et bebe baza ya bayideka ya koteka peut-être ça ta mo mbongo na ye mo ba voyage na ye po mingi apenda ba sa kindu ba na volonté te eza mzusu pasi azotala selo vivre azo vivre atika na sala kaka mais na volonté n'était que musana nga na poni kaka boté. C'est vrai que na ba 2000 francs ba 1000 francs pe ba tumsu ba sala ba bango sexe na montant te na montana balobaka eza te baloba montana bakosaka po place mpe bato bavandi batebele mpe babebisa mpe réputation ya place oyo makasi wa mobali jamais ata na mboka na biso nde tovandaka jamais mobali akoki apesa yo 1000 fois mpe bosali rapport ndenge eza boye capital kishasa eza neti capital place mbongo ezali sikoyo yo nga na oteka nzoto na nga likolo ya 1000 fois esa le matin dimo navanda na nga nalali nzala dimo nazwa ata mai nateki yango esili na yo mutolobi ke msusu ondima nola na nzala mais mutu nyonso to ondima la na nzala te mutu nyonso mpe aondima mpe alala nzala te kasi ndenge baoloba mpona 1000 fois bademi 1500 bazokosa eloko wana esalema te mosusu balobaka te awa ezalaka so monika babana basisi komi pokwa so bomoni mwa mobali aoleka kokoleka na mobali no te so booleka kaka ta noa bakokanga yo na makasi babotoli yo mobali balobaka oso pe je sais pas onésime balobaka ni mwana yaka na eloko je sais pas c'est ça pese eloko ozwa eloko oso babotoli yo mobali no koto baleka na mobali te wana mpe bakosi mpe te bakosi yo ozotambola na mobali na ozoleka na mobali na mpe mwana mwasi ata asalaka kinduma ata liboma anga abotoli ye mpe mobali akie na ye eloko wana basalaka te eloko wana esalema te. Oui, voilà. Déjà, artiste, moi, il y a beaucoup de n'a pas qu'à du matin, n'a pas qu'à la rater. Aux anambons, aux appels piaka. Je sais pas, il me dit, bon, il y a musicien, moi, un beau cannabis. Donc, et puis ça, surtout, Batalibanda, image, moi, n'a pas qu'à du moment, ça sera presque au fait. Donc, comment on dirait. Ouais, on dirait que c'est ça sous la valeur par rapport à ndenge image wana ebimé là que kuna pas du matin 500 francs à 1000 francs au bimana moi si je sais pas de bino moko ya boyo karango et ça la bino ndeni bopeki sa bande ko la bino te wana na tourner déjà tanti mimi mais wana ce qu'on linga le quoi yo jeune fille quoi nga tout ça bopeki sa bande côté que beaucoup mi sango ata cher comme ça et comme cher wana mona ke batumsu ba za difficulté le basu iloba wana eloko wana nyusu zolo ba wana balobaka ezala ata bacamarade ezala bamama ezala nani balobaka eloko wana baolobaka yo bambongo wana mike jamais batikala kozwa awa na place yo lobaka place yo eza place ya mabe babebisa yango lokumo nango ebeba esi ekendaka boye mpona bambongo wana mike jamais batikala kozwa. Tanti Mimi obi oyaki na mwana na yo oyi na mwana mais est-ce que kobanga te ke éducation ya mwana et cause en péril pour ce taliban nyonso to lobi bakoma ba fazer wana bazotika bana bango et puis omona keka awa nde moi na zo bokwama
yo ça no commerce no ko luka no peta studio no mo libanda te ba $20 au fond pour l'éducation moi au moins te que besoin déjà ko ozo exposer moi na mabe era okula moi da makamba bo so na vandaki kapana kozela papa na bango selon de toyokanaki beza te ke na vandi sa mona ata pe na vandi na yakobe pe education te po selon de na simba ka mwana kana za différent na ba mususu yo moko po mona tandinga mwana ndinga za lokwa bana mususu te nakobebisa mwana ngate na olinga pete kutu na linga tabe akende kosaka na libanda te tozaka libosa porte so komi butu to kotia lali e moya bebe education ezate mais eloko na ozaka papa ne soka yi tozolongwa na biso tozokende. Voilà, bon c'est papa ko balungwa ba kende déjà pour na bateau batala rabino bateau bazotala biso ou soit pour na gouvernement na biso ndenge yoyo zaki na boende peut-être otikinda kuno bien oye awa la condition de vie il y a pas qu'à Juma mais aux supporter parce que yo ça la commerce je sais pas est-ce que vous avez comment on conseille na gouvernement sous bakoko changer donc sous bakoko ça parce que biso pe libana to yo ka kibabio bazobuka bandako awa po batongi la bino projet mo eza ya otonga 1000 maisons de Toyoki. Est-ce que ce babi basa lango bato baza ba aux mesures yo zo ba garantie ko luka bandako ici comme ça ailleurs to ba sala ndeni place on a ceux qui ont lancé message bon na gouvernement biso ko lo bala bon neti nga nazosenga na gouvernement na biso ka bazwela biso solution ya kopesa biso ki ya misusu makambo ezala te mais toza na ba place moko ya bien o moto akoyeba ke vie na ngai ezalaki na place mais lelo nde na moi na komi na place oyo et on a commis déjà moi sans jamais koti po peut-être mingi tosalaka mpona place okonzi na biso atela biso likambo oyo mais adongola biso ata na place na place mais atika pe biso boye te po tanga koyaka bolongwa ebela milimo ya bato tokokende wapi tokobika pe ndenge toza pe na bana botiki pe bandako na bino na Kinshasa peza ya mutu te peut-être nga na botama na bwende mais ebela ya Kinshasa nde bayaba kaka bapaya bakolo Kinshasa pe baza te so pe mutu aza na posa kovanda na mboko eske kozonga ka bwende bakozwaka moyen nini bakoloba ke o mutu akovivre o mutu akoza pe bien peut-être ndako bien peut-être nesika bien nesika na ye moko boye mutu aza posa kovanda Kinshasa vanda ata nesika moko boye bapesa ata mo nesika moko ya bien ovandi na yo eske makambo nyonso te koza là you pose un message mon ko le voir nana eloko aloba lisu te ka ndenge maleki alobi tosukisika wana omona te po atovandi place oyo mitema na biso eza bien te ere mosusu ndenge omoninga na vandi awa yo mpo eza neti ndeko na nga mwasi okokike osunganga ta na numero ya telefone yo soki oza na mbongo nazoli yo ndako place mosusu biemo ndako ya $50 ofutelaka mabe mpe eza te. Voilà. Et Kosoala Bino, je sais pas, mon bino un peu différent par rapport à Bato, moni kuna ou nezi. Ndi bokate le katesu mangala et cela ni nyongo na ba na boende ba mongo ba mongo poni bozala ka munoko ba dolboka ba mongo bozala ka munoko. Je sais pas la plupart abadne surtout depuis to banzoya. To kutela kana ba ni lo ba la lingala ba banzolo ba bino na munoko mboka bo comprendre l'autre. Au fait ni essaye que bino bozala vous êtes différent, vous êtes gentil. eza nde tobota eza pana ba mongo te mikolo nyonso bato na bato baza na éducation na bango o bazwela na ba famille na bango ba mutu na mutu paza na comportement na ye o akoleli nango toza bongo ba mususu wana ata tune likambo bien akomona kama ba peso réponse ya mabe nyonso zaka réputation ba mongo bazala ka boke ba mongo nyonso baza bongo te mutu na mutu aza na ndenge na ye. C'était là, qui n'a pas tous à pas qu'à Juma actuellement. Tout seul, il n'a pas d'écho, bah pessi ce point de vue na bango. Pour na bateau, on continue qu'à bêta cité au fait. Pour na bateau le baraqué, n'a pas qu'à Juma bateau surtout basa la kindumba, n'a pas qu'à Juma bateau surtout bala poli, kuna bakata mangala, kuna ce qu'on les katana nzela raiwana, on les kana mobali, bah robot le mobile non mais rassurez-vous que eza bongoté na solu na bango. Et puis ils pour nous flatter bango tout ça pour nous flatter bien bato bo talangate na tamboli pena to tamboli na cameraman biso onésime na nzela to kutara bato katela mangala oui c'est tout ça l'émission bo par rapport à l'émission les athées mais ils sont quand même différentes ba yambi biso nanda kuna bango to ki ba préoccupation na bango et puis pour na bato bo luka pe ko aider pour na bato pe ba ko luka je sais pas moi ceux qui disaient que ba membre gouvernement na biso euti ko bima ba otala pe ba émission ba meka pe otala pe ka na tomoni président na biso auto sala banzela président na biso sali be ka inaugurer ba école mususu ezaki
bien te innover yango et du coup ezala pe bien so ba meki penza ko revoir pe ka ya koto parce que la santé c'est la vie, voir de gens qui si kaka baliboso bazolala basalite si kaka bazolala bato mosusu bazosala n'importe quoi et puis bano bako babima déjà libanda basala n'importe quoi dire côté senga pasi koyoka mwana moutier a osé proposer maman qui n'a pas sa mbongo donc ba utiliser ndako comme hôtel, c'est vraiment déplorable pour na kawana et du coup ezala bien ce vraiment gouvernement na biso étalipé côté ya paka Djuma étalipé bande ko na biso baza pe na droit ya ko vivre bien na mboka na biso baza na droit à vivre bien na capitale parce que Boende eza province Kinshasa est la capitale, donc nous sommes tout le Boko, ils ont Misapi, donc la province est Misapi, Kinshasa capitale est le Boko, donc il faut botter la paix côté tout homme de botter la bacam, voilà. J'étais très heureuse de vous savoir nombreux, je sais que les émissions à Soukaté Tossel n'a pas qu'à Djuma et on n'hésitera pas de revenir pour la deuxième fois pour nous caper que sur la continuer qu'à plus d'informations. Tout c'est pas tout le monde qui font ça. Peut-être prochainement, à expliquer biso pourquoi la réalité ni ça la keka ko liango, ni bilamba, je sais pas ni ça la kasa lango parce que on reviendra biso na caméra na Congo France to royal pour la deuxième fois pour na ko luka ko sala na biso correctement et moi je vous dis un grand merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. J'espère que vous avez suivi du début jusqu'à la fin et un grand merci à mon boss monsieur Didi Dipumba, un grand merci à Yapapi le roi carte illimitée formé la souka bilanga euro bilanga dollar depuis Maroc, l'honorable de tous les boss comme j'ai l'habitude de l'appeler et pourquoi pas à José Ndombele showman boss côté va boire pézali yo vivre bien biso to vivre un peu bien pour tous rappeler mais il y a d'autres personnes qui souffrent vraiment et qui ont besoin d'aide, je sais pas tellement qu'on a monté maman là mon papi le roi et ça rappelle bien so et puis engagement na telle émission wana je n'ai pour ça quelque chose ndeko pas le bac à moi aide financière même si mon talo ça la loroté moi comme talo ça peut fond ça sera une très bonne chose voilà et je n'avais pas fini espérer de Mobile à Rastabatia Mamba et pourquoi pas à Junior Mosuku, prêtre les Kabos à la bosse et à Tony Dalai Lama, l'homme précieux et à Bobécha le prince de Strasbourg, à Ridigo la Sondi depuis Ngwanzu. Ngwanzu t'appartient, Ridigo la Sondi, je te salue. Et à Alpha Sultani en port-export. Je te salue, mes salutations spéciales à vous et clin d'œil spécial à vous, très chers abonnés. Restez branchés et abonnez-vous massivement sur notre chaîne www.congonfrance.com. Je vous dis bye bye, à la prochaine. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mutuelle misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soins de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soins de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala condition ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya maladi ndenge nazalaki
na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndengo yaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitambala na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba, mutualité misunga international. Kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana. Tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te? Eye papa mama tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com oza mobimba bana Kinshasa tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na eta mituka nulle part ailleurs au kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car le travail des professionnels. Que yo oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout.
C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France site ya kolo masolo ya danger masolo ya kitoko. Congo France.com